Banda kunyo soso mona na banda kuzoza na pembeni vina ya mama. Zamona ko bamina déjà. Bamina oui. Basa dia na kura. Wa mo pe kenda penate. Papa, soki toke musika bakoloba oni. Tele maka wana zoomé. Régie des eaux ya mwana. Moni régie des eaux. Au président de la République il y a l'inauguration yangoana. Ici au biso awa sikoyo. Je ne pense pas que ça distance même il y a 2 ou 3 km. Ici au biso ça na pour en fait quartier où ils ont un quartier Mosengo. Ils ont quartier Issa. Hein? Quartier Sanga mais pour la quartier ça vraiment vaste. Nde bakabola ngoza na cette cellule. Alors na cellule na biso oyo ibenga makamingi bataillon mais lokola ba mupe batia école catholique awa ba pesa ngo kombo ya Mosengo nde yango esala que donc batuni siko kotodo comme référence à Mosengo. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton. Azoloba tout qui m'pense que doit être éclairé. Nana yoka kona matoyi nanga. Mais tout le monde na ba quartier musupe ba bandi ba balosala ba installation ba makambo tout. Non. Mesdames et messieurs, chers amis Internet, YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet, ceux qui sont abonnés, téléspectateurs ainsi que les téléspectatrices. En tout cas, un grand merci à vous pour votre confiance. Vous avez fait vraiment. Et puis, nous avons une émission et vraiment commentaires, j'aime et puis, tu as besoin de partage. Nous mission comme yeba pendeni ya routine la moninga wazana kasumalesa wazana kolwezi wazana goma wazana na bukavu est kuna balushi et puis vie professeur Kinshasa yeba pendeni ya sala pena partage vous avez kitoko makasi puis vous continuer pena toujours s'abonner massivement na chaîne de bolinga makasi que tina cloche de notification comme ça des émissions tout et le quota bon mon on va ndengi kaka et zalaka ainsi que aussi j'aime commentaire et ça peut kitoko makasi quand ndenge zala ne ba bino kaka chaîne ya biso podcast en tout cas toza na page Facebook Instagram et puis sur YouTube toza wana ba numéro zawana plus de 140 code moko ya ulimu chaîne on sabongo moko ba corde puis ok sumbango pena otobenga 9h du temps plus 44 donc soko beng peso za suba konjo bazakuna na libana mboka pona ba activité lokola mariage tozawana des anniversaire baptême donc tozawana bengi pena to kitana pona kopsala pena ba image ya kitoko boza pena ça se fait bo se pena makasi koto boza kutu desi et on ba kutu te voilà chers amis internet donc lelo na ye lisusu awa na disika changu et précisément na commune ya Kimbanteke vu que ça vaste donc Kimbanteke au côté cimetière te Kimbanteke oyo kota kinga sanité mais Kimbanteke oyo na kati donc ça dit en fait pour comme ma place aux ali et donc voilà et là kinesco na kutana bongo na moko ya notable il y a quartier Mosengo allez vite à s'abonner massivement na chaîne Bolinga Makasi ya biso podcast on est vous avez information faut ba découverte à kitoko toko ça raté notable. Ouais. Bonjour. Bonjour papa Naboni. Ouais, ça va. Par la casse t'es dit. OK. Très bien. Où ici là tout la santé pour moi venant ventricule kitoko. Ventricule là on a déjà bon. Mon nez ga intestin. La couleur peut couleur ya kubuka à la congolaise. C'est pas na pena c'est que parler peut climatiser rezali ya. Ya tika na. Merci beaucoup président ota la caméra et où se présenter Yamboyo Tito ta vraiment na mutuna maramoto ça là. OK, merci. Ngai c'est monsieur Dersi Bagueta. OK. Soki na kena monde art c'est patron Sénévé les remplaçants valables de Bundurizo Lomboa Baoba 3 fois kumtalia ka dollar et la té. Oh. Donc ngai yo donc nakati mabele na ngande na moni ba papa baye nakati ya terrain. Donc ndeka tolobaka e ute pa na bango e pa na nga. Mituna ya bango biyano na ngai boyebi na bino. Merci. OK. Merci beaucoup patron CNV. Oui. Le vraiment to kiti awa na belé na yo vraiment na précisément na commune Kimbanteke et quartier Mosengo. Alors tolingi to zomna no historique ya quartier Mosengo pe bato bala na banda ya mboka bato batika Kimbanteke kala bato pe bayibi Mosengo te ba moni bongo ba ndako tongami vraiment to zo mo lisolo ya Mosengo vous appena mala mingi. Bien merci tata. En fait quartier o ils appellent quartier Mosengo te.
eza quartier Esanga. Hein? Quartier Esanga. Mais ce que le quartier est vraiment vaste, nde bakabola ngo eza na 7 cellules. Alors na cellule na biso oyo ebenga makamingi bataillon 1. Mais lokola ba mupe batia école catholique awa ba pesa ngo kombo ya Mosengo, Monseigneur Mosengo, nde yango esala que donc batundi surtout koto donc comme référence ka Mosengo. Mais tout dans quartier Sanga na commune Kimbanseke cellule bataillon 1 mais Mosengo nde voilà. Mosengo pesa meli pona bongo. OK. Donc mutu so alongo ya awa bakino na ke Mosengo, bakino na ke Mosengo te mona ke Esanga. Bon wana penza soka lobi Esanga bungi. OK. Mais soka lobi na ke na Mosengo. Donc directement bato bebi na ke na Mosengo ezali awa. Soka bi na ke na ba américain donc école moko eza kuna espace mo ba américain ba clôture tout ça bien que misala na bango isila te ba kenda. Donc soka lobi na ke na ba américain OK kuna. Plus long que talangai. Talangai mususu eza manzanza mais manzanza sikoyo ba koma obenga ngo lubuako ya mwana eketi na cimetière Kimbanseke. Tozana quartier Bel Air, tozana talangai, tozana nous avons 7 cellules. Quand na quartier Sanga tozana 7 cellules. Biso awa nde Mosengo ndenge ba mupe ba pesa yango. D'accord. Donc to ba référence nde lokola école ya Monseigneur Mosengo et comme appelé Mosengo. Mais normalement ça vraiment quartier Esanga. Esanga oui. OK, merci beaucoup. Mais to ko sola ngona ndenge ya Mosengo. To sola ndenge ya Mosengo. Parce qu'on a des références. D'accord. Merci bien président. Na Mosengo. Korezali maizali moi bilomo bongo ba wenze ba hôpitaux ya l'état ba école à l'état à part nanu nanu ya Mosengo. Bon, mituna wana eza mituna mo sozo tuna ngango na koloba ngo penza ouvertement na bangi batali na biso te me kopesa nga kanda. Mituna na mbe pesa nga kanda. Ngana za na kati ya quartier o bada l'an 2004. OK. Na koti na quartier oyo ezala kaka na école oyo. OK. Donc bon, en dehors il y a ba art dramatique tout ça la ramène na corps médical. Donc premier centre oyo kota na quartier oyo. Ils ont ngam na kota centre awa. Wow, félicitations. Ya na commune. Donc centre d'Orcas, centre de santé d'Orcas, ti lelo pe ezali. Alors, donc côté santé, tout ça na ba difficulté talaka ngai boye. Donc moi penza na équipé matériel union surtout médical ezate donc et puis na ba l'état ngopé bazo mona mna ke mutu mo bazana kwe moko boye moko azobundana peut-être ba autoriser nga ba makamusu mususu bon wana makambo wana totiki wana en dehors ya wana une fois j'étais devant la télé et même na zakolanda radio na yoka chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton azoloba tout Kimbanseke doit être éclairé ngana yoka kona matoyi nanga. Mais tout le monde dans le quartier, je ba bandi, ba bando sala ba installation, ba makambo tout, sauf quartier Sanga donc qui Kimbanseke 42 ou 44 quartiers. 45 quartiers. Oui. Donc les 44 quartiers ils sont éclairés sauf quartier Sanga. To luka cause to yebiti. Donc dès tout ça boya wasoko kikitika na seka ka boye na ngambo kanke zo to bengo kanke libulu azelo. Donc na Pierre Focom. Ozo mona courant izawana. Donc bazana éclairage na bango. Mais biso awa ne Sanga les 7 cellules na lobino wana tozana éclairage te. Une fois na lobaka ngo na radio moko songolo na mboka na biso na belelaka ngabi mesiko bango nyonso bazui éclairage. Biso siko tozui éclairage te. Ba petit wana siko ya mabe. Donc ceux qui basali makambo na bango kuna côté éclairage ba ya ko se focaliser wapi. Ba ya côté molili ezali. Et il y a monde tozo sibira ngo lelo. Lelo dari so boyaki avant bolinga bo jamais ba image ya ba rando na bango ndenge ba bunda na bana siko tali même balabala les vide. C'est pour vous dire que les ana lika momobo elekaki bato ba koti na bandako. Et quoi les gars lelo? Lelo na tongo aboy. Ah bon? Donc toza vraiment na insécurité totale. Kozanga éclairage. OK. Mai ezate. Oui, toza na mai te, toza ko mela ba mai ya njili, ba mai ya mabulu. Grâce à moi aussi, moi encore. Tant qu'on a qui président il y a comité de parents en école yo, to kenaka ba formation mo ba UNICEF tout ça, ba senga ka siko chaque batu ba luka ba ko senga nini. Donc ngapo na ngande na monela ki vraiment
na boye kutu baya ko renforcer na centre de santé mais na sepelaki ta na yokaki mwa lisola ba maya ba forage de na sengaki batela biso forage awa sur votre permission ce qui ko sepela to kebna bo mona forage bien que na démissionner na école lango mais quand même les mutikala donc maya forage kaka yango na tozana ngo wale za wapi eza kaka na kati école awa de totelema ba permettre ce kota école les anga problème ezate voilà to solo na biso donc maya ezate moi mai wana to profitaka ya forage ONG moko yaka wa je peux citer le nom Azurep Azurep oui bango pe ba yaka basala ya bango kuna mais awa ba robinet za ebele te donc nakolo babinaki awa na quartier na biso awa toza kaka na robinet moko et na minute soki toke na robinet na omona monde oyo eza wana alors yango ntango toke formation wana nalobaki te oleke tosala soki nini eza te malamu tosenga forage nde baeda biso batia forage yango wana toza nango toza na mwa 3 siteur na biso wana donc sikoyo nde eza boye bazozela lokola eza na moyen ya panneau donc ezobenda mai etondisa basiteur au cas où basiteur wana etondi nde mama aye wana donc ndenge kutu mai eyelaka ntango tokendaka réunion balobaka na biso lokola nasengi mai ezala kaka mpona bana babanda kosukola kaka babanda kosukola maboko mpona bapandemie ya baseri wana ba covid-19 wana yango nalobaki ngabi te eza mabe te totia yango mpona bana mais population naza nango toza na place ya kotokela mai te est-ce que n'est-il pas possible totia na mwa ku moko oyo koyi kosunga population kame babanda kotoka nde voilà baautoriza biso mwa bidon 25 litres ezalaka na combien c'est 150 francs congolais voilà bidon 25 litres bien 25 litres donc ndeko wana uti kotoka sa ndenge tozomona ndeko wana utotoka wana ye wana kuna akei donc nde musala bon bilembo donc forage nde yango forage yango yo bataka yango na bokasi na yo na bokasi na sur demande na vraiment en tout cas quartier mobimba baebi donc eza bongo ezalaka en fonctionnement ezalaka oui nde toza boye déjà azo benda mai parce que batiela biso bapano eza likolo bato l'école toza na 7 panneau ya minene donc soki panneau ebendi les 3 secteurs na etondi nde sikoyo babandi sikoyo kobimisa wana barobinet wana moyen na 150 francs 25 litres nde bato bazobika mais epe monseigneur mosengo eza primaire eza primaire nasenga mpe bapesa biso secondaire ntango nazalaki président nasenga basalela biso secondaire bandima arrêté même ebima mais ezosenga so fo koluka bapartenaire mosusu mpona makambo ebele bon vie comportement mpe ya bato yango toza na bango parce que la majorité ya bato toza na bango awa bauti badingidingi bauti balukunga bansanda bayongo vous comprenez donc awuti kuna ye ateki mwa 5 sac ya makala aye kokutana mwa ndako boye na prix moko ase akoti akomene moto ya kisasa alors ces mentalité là oyo bayaka nango donc yango mpenza moto esalaka mpenza un peu mwa difficulté alors ntango namoni ke naloni nasilisi nde voilà na démissionnaki na ngai natikaki projet pa bandeko oyo baremplace ngai balandela tozwa école secondaire. Ok, voilà. Merci bien. L'eau c'est la vie, et donc l'eau c'est la vie parce que la chaleur il faut vraiment comme la paix maille. Et ça a air au démarrage, puis air au bakata, bon, net biso awa, tout à l'heure air au démarraka. Donc air au démarrer zanine. Air au démarrer, ils ont dépendre de moi ndenge moye bimeli. Donc ba panneau et bendi mai, les 3 secteurs netondi, wana ndisiko babandi ko teka mai. Mais ils peuvent aller même au-delà de 15, 16, 17 heures. Ceux qui déjà ba secteur netondi, ba teki mai wana, ceux qui mo ils ont continué, bazo salaka ke yango ils ont benda, bango pe bazo teka. Au cas où moye kiti, le quoi to sala na panneau, c'est que kuna pe kati ceux qui mai sili, sili c'est na bango. Ok. Maintenant, les enfants très capitaine, courant, électricité, visibilité à commune, visibilité à quartier, c'est très important. Et d'appeler par rapport à la sécurité, il y a battu. Et maintenant, le cas vous avez toujours dans les noirs. Vous avez pareil, c'est l'air dans naku et la télévision. J'aurais bandar comme soupesa, ça peut congélateur. Vous utilisez comment? Tous en difficulté. Difficulté, vous allez pas recharger votre téléphone.
tosenga grâce na bato batiela biso banteno yawa à travers le groupe na bango na babendela biso mwa basinga pour que et tout charger ba torche bantenne c'est l'air oui siko ngana mwa souci ya population na zalaka nango bien que nazana ngana rien nazana eloko te mais na bundaka quand même pour donc quartier et ça un peu bien notable à Mabélé na sala pe moi fondation moko na encadre ba fille mère na ba orphelin eza wana lelo tolo baboye ba mama veuve na zana bango déjà 72 plus ou moins 5 ans quelques orphelins les filles mère nyo surtout na bunda na kaka na ndenge na ngana mystique fourmi de na ta centre moko ya couper couture wana ezali awa ba yekola ka gratuit tout le monde en paix c'est pas grave donc bon mon centre ya couper couture eza wana pona kozanga malili pona kozanga courant nde na sala effort na fungula mwa esika mobo ya muke na tia mwa congélateur wana soki na bimi na centre ville na yena mwa ba dolé mwa ba boudin mwa ba jus na tia wana na pelisi groupe mwa groupe moko ya muke eza wana tango nazo pelisa à faire fonctionner congélateur nde bato ba se retrouver na mwa ma malili donc po bolia po bomela ma malili il faut bato bakende na ngambo nde na yebisa bino ya Pierre Focom ngola bango kuna bazana éclairage na bango bazana ba congélateur bato ya biso bake basombi kuna mai 50 francs ba koteka ngo awa 100 francs voilà difficulté tout na ngoya mwana voilà le président état qui est notable ndenge ba chef de l'état lo ba ki non qui mateke faut ils aller éclairer na tout Kimbantseke 45 quartiers et maintenant tant bino abomoni couranté ba poto pe et tikala pe ko yate. Vous êtes là, vous êtes notable. Ba papa, bazali, ba maman, ba botami pe awa, ba koli pe awa, ba zupe na tamulaye et ya kovanda bon na quartier Mosengo. Alors pour nité bo sala ki lettre, boko tipa ya excellence mais c'est beaucoup mais c'est ya commune à Kimbantseke excellence Jancy, il y a comme mon bongo likolo côté ba konti pour que ele ka bon na SNEL. Ndeko na ngai à part ngai. Je ne dirais pas que nyo surtout ngai lukuta. Na oya ko ngai pamba donc eza na batu oyo bakenda même ti na niveau ya gouvernorat bakenda bakutana même na gouverneur wana tozalaki na c'est quoi Gentini Ngobila donc bakutana na ba gouverneur bakutana na ba ministre bakutana na batu ya ndenge na ndenge bon biso batu tokenda na mwa na bebisika mike na kenda nani na direction ya SNEL na biso awa na njili nakutana na numéro 1 na bango na ya na yeti awa na quartier oyo Renaud na salisala na ba salle de classe oyo na bengisi bato baye alakisa biso cartographie na biso na kati ya cartographie ya nini ya Kimbantseke to mona na quartier sanga ezali biso nyonso tout mona ngo mais tango comme tango siko ke babanda misala voilà toyebaka teti lelo ndenge nini ki quartier sanga eza exclu donc toyebaka te ka ndenge donc je vous dis que donc si vous comprenez raté si lelo nazo biso ke zana batu les hommes forts oyo basala na ke donc bakenda na tina likolo peut-être le chef de l'état ne bakutana na été mais ba ministre ba gouverneur ba nani bakutana na bango boya en face pona ko déplorer biso ndenge to zangi éclairage si lelo to zwa ka suite te oyoka ka côté ba ko ya d'ailleurs au moment où je vous parle maintenant na ngambo ya njili brasserie président est-ce que local tozala biso pe na quartier toko tambola na biso oui toko tambola ndenge lobaki pona couper couture tambola biso to sola bonjour papa malheureusement biloko na solo babina papa oyo aza vrai témoin penza oyo tozala naye aza pe na kati ya fondation ye pe la sécurité ya école awa donc fondation eza wana misala ezali malheureusement lelo samedi basalaka te mais beaucoup de monde a écrit Zawana. Au monde a connu na commis centre CNV, formation en coupe et couture pour valoriser les vulnérables. Ma partenaire Bazali. Bon, jusque là nous avons un partenaire à mon côté. Vous avez besoin de bangote. Nous avons besoin de bango makasi mais bazati. Même le niveau cinéma, nous avons pour ça ba soutenir le troupe théâtral là parce que maintenant nous avons troupe théâtral cinéma CNV. OK. Il a déjà 24 ans. Waouh. Hein? Cinéma CNV, ça 24 ans. Dans ça là ba film né na utako le bataku na se présenter remplaçant valable de Bundweri. Na kisasa awa ou bien na Congo awa, ezana mutu musute wa ko yiko incarner ba rôle Mundweri. Donc à part là, bato nyonso ba paix à son âme wana donc paix à son âme na ngaka na incarner ka ba rôle na yé. Mais soutien azate. Tout ce que je fais ici là
Ici, vous verrez qu'il y a un centre de formation. Okay. Centre CNV. Là-bas, il y a une pharmacie. CNV. Je sais que comme je suis en train d'encadrer le vulnérable, Moussa Kobela, à un hôpital, je peux aussi recommander l'infirmier qui est dans la pharmacie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai une pharmacie là-bas, pharmacie CNV, pour aider la population. La pharmacie, à part Oyo, la pharmacie. À part Oyo, la pharmacie. Libosoana na pharmacie mosusu bande ko susu église susu bayaki ba église de Maranatha côté la ka souci la population ils ont dit non trop c'est trop bango pe ba tiaki pharmacie et moi ça me fait du bien parce que eloko tozala na ngote ceux qui to komi na ngote ya mi balé mi sato mine donc développement à quartier donc développement à quartier ah ils ont salima na ba moyen de bord biso moko tout ça l'état personne ne vous dira que non moi je suis député qui me pensait que je suis allé visiter et sanga tout ça quartier monsieur non ba député provinciaux ba yakate to mona ata mututé donc biso papa na otia falotia mutu lokolo yebania na otia na ngai koyebana eza kondima mati on comprend non parce que to benga bongo si ça bidimbu ba œuvre na ça là et puis koyebana eza kondima mati kimbanse eza na 45 quartiers vous comprenez net tour utoleka kimbanse eza na 45 quartiers ba tuzaka na 5 sièges mais bazalaki 1112 candidats donc on a ce qu'on combat ces baby on comprend nga lelo yo soki na tse libaya na bi ke quartier sanga oyo mutu akorate nga zati bakoya ko voter mais sikoyo quartier sanga moko kaka peut-être bateli yo volonté et bongo 44 etikali wana et bongo ba pire petit zala wana poda vous comprenez donc je sais na sikoyo il faut na zala peut-être na na éviter donc parapluie moko boy faut ezala mais sikoyo nga sikoyo ba pesa nga kanda parce que o biso to senga ka bango balingi ko salela biso yango ti maintenant na cause la besoin na yo on a eu contact avec plusieurs personnalités tout ça na bango mais on comprendre que si tu commis tant il y a élection aye penza donc titi et comment nous écoute même écoute bola la ni à ta place moko mais après les élections ceux qui kaka kombo na ebimi akei lelo tozoloba kaka ngai na bandeko mususu ya ebele le plus fort que moi tozala na érosion ah ya muneni oui kaboli cellule na biso na cellule la ngambo maman bon je ne dirais pas maman érosion parce que na vana na bumbu selemba on a bi ba érosion ya binza donc na mona ba érosion nda we fongama na minza vinzo bana ki bandako ba 2 3 4 niveaux ko mais biso kaka anga na benga ngo libulu e fungwama awa to benga to koma to salani surtout to filma to boaka ba image partout to zoa aide ata ya mututé to zoa visite ata ya mututé ce que tu communiques dans la campagne électorale au monde bango siko ba yewana babandi ko tala kuna allez babando senga to sala nini oh direction da munene oh direction ni bon yo direction to zali na balabala école oui. Comme il y a l'école là-bas donc ba pesa pe balabala école yo balabala kisalu donc na habité biso to za na mboka bien sûr bango baza na centre ville mais biso soki mbula ebeti esili donc na lati ndenge na kolingela kolata mais soki na bimi na mboka na lati kitoko nake ko bebela na centre ville vous comprenez donc ngam naza na mboka awa y a pas de courant y a pas d'eau il n'y a rien mais mbule beti quelque soit ndenge mbule ko betela soki esili nga na lata kana gunanga et pas nazoki ne fona beta pembe na beti pembe kitoko na quartier na zui mutuka na kei mais soki na komina centre ville ta na ozonga mutauti dingi bien donc bébé la centre ville na bébé na centre ville pour ça boye keti wapi boye to bimi bala bango tina makadam wezo kende ezongi boye bimi quartier 1 ekei na route sekoma fuye eke boye njili brasserie sanda yogo lukunga mputo mayinda kilenda lembolo ekei obimi bandundu obimi kisantu Congo central kuna na kati ozongi bongo boye aketi soki oke boye boye ake boye abimi balabala ngandu balabala ngandu ya mwana na liboso kuna ndeto soki bokolinga botokende bombo na érosion oyo ikaboli biso or route oyo omoni nde bazo sala na nini na maître croquet ndenge babani na Sainte Thérèse wana donc il faut ba leka boyeti babimi njili brasserie bakei
Donc toujours déplorer toujours ba route secondaire toza nango ebele kasi mutema malamu ya bakonzi. Bonjour. Ndani pasteur oyo, bonjour papa, pasteur oyo na lobaki oyo ke aye na milieu ati église. OK. Alors ba dimi na ba offrande ole asale lango ba cop na ye nde ye wana siko moni afungoli pharmacie, afungoli maison de communication, afungoli boy. Pourquoi milieu comme a développer? Pourquoi milieu comme a développer? Surtout ba pasteur aboyata 15. Na ko ndima après lupango moko église, après lupango moko église. Mais ce que pasteur eka pona ba dimi na ba action de grâce donc pour que na ko mela ba Castel na Sainte Thérèse. Nanga to ko yoka na te. Merci. Voilà. Donc vraiment barutu secondaire ezali quartier za kitoko quartier vanda mbule beti sili sala ndenge yo lingi. Mais faute ya éclairage, faute ya kozanga mai desiko toujours bien donc toujours bien ba tente na mboka penza. Bongo ba marché ezate. Tozana marché te. Oh wenze ezate. Tozana wenze te. Ah papa ye l'état tika na kotanga kombo l'état po. Aye est-ce que aye biango? L'état aye biango te. Une fois ezalaki awa nakati ba 23h. Ba petio kaka ba désodo ba sala ba désodo titi na benga commandant moko na yebisenga bi na quartier sanga boya boya bi eza côté nini to côté la côté nini wana commandant la police. Commandant ya la police. Oh. Atoto langeza côté nini to côté la côté nini. Yebisanga sikoyo. Yebisanga sikoyo. Or toza pembeni awa na ngambo wana cimetière ya wana cimetière Kimbanseke. Biso tozali awa. OK. Donc tout ça ba entraîner surtout eza facile wana nde cimetière Kimbanseke oui. OK. Yango na yebisa ibino ke même quartier sanga oyo selili mususu na lobaki manzanza lobo ako donc ekota ti na cimetière donc nde bakoma kotonga cimetière wana eza nde kaka na kati ya quartier na biso. Mais donc il y a pas si vraiment cher ami internaute donc awa na quartier sanga vraiment bino mozo kandenge président zolo ba biso en tout cas bazana pasi ya mai et puis courant kutukolobate depuis mosengo ma depuis ata singa courant moko te tozwate voilà tu es mai péria au moins c'est des opelote tozana ti ya régie des autres tozana signal tozana nité vous voyez awa ndaso bozui mètre bo mesurer awa banda awa ti na ndako tozwa combien de mètres à propos table ba propos ba 5 à 6 ba 5 à 6 mètres maintenant érosion yango oyo kutu déjà mutu nango seconde soki toke na liboso kuna tokota awa donc oyo penza ozomona awa cameraman yaka donc nde na uto lo bana bino ke nzela oyo bazosala na Sainte Thérèse wana maître croquet donc yango oyo donc ça na tout droit na maître croquet donc okiti boye moi mai moko eza wana o matimba moko bibi ba kuanga maître croquet tout droit donc nde basala nzela Sainte Thérèse wana soki batieli ya ko volonté ko ya ko lekati awa e ngai tango na ko kota sika na quartier na biso oyo soki na jui moto na Sainte Thérèse na uto somba bakisi na uti ba faire nanga na ko jwa moto yo tika ngati na porta ndako mais lelo tozolo baboye moto po kota wa guerre. Donc faut bima na makoloti na makadam nde ozui moto OK. C'est pour moto à côté vous dépensez à combien? Bon bana moto bazala na tarif te. Bango gouvernement yebi bango te. Mwana moto asenga mbongo ndenge ya lingeli. Donc eza bongo. Bango basenga mbongo ndenge linga père banda ti kuna kopesa nga autant. Banda ti kuna kopesa nga autant. Maintenant ça faut debiso to kota buto tala pina érosion bien. Érosion siko photo zonga boye. OK. Ou bien bon, azula onga na mulai boye awa. Kota boye pina to mona érosion. Tout le monde a pris érosion. Donc oyo soki gouvernement teli biso volonté eza libulu, eza érosion te. Eza libulu, eza érosion te. Mais lokola bali ko salela ko tela biso volonté te. Maintenant ezala boye donc ezala ka nzela bato banda oleka. Nzela penza ya bien, nzela mutuka ezoleka donc il fit un moment tango nzela ya sekoma febe baki. Voilà cause penza ya ko beba nzela oyo. Oui. Tango nzela ya sekoma e baby ba mituka siko po ekene njili brasserie po ekene bamboka za ko devise ko na nzela oyo. OK. Donc excès ya ba ya nzela oyo et en plus de ça ba construction ya mabe pour de toza boy ko banda awa epai tozali ti na likolo vraiment donc oyo kaboli biso na kifuta. Donc mai nyonso donc mai yaka awa eza mai wuta kabna na kifuta. OK. Na likolo kuna donc soki wuti kuna na force wana courant do tango zo ya donc place ayaki ko dévier nde awa yango esalaki ke
abuka nzelo mais chemin raccourci de tout ça na minute to ko na biso makolo boy buto 1900 brasserie sans problème. OK. Mais dans l'érosion. Mais par exemple côté la pe boy ils appellent na érosion ils appellent na insécurité parce que mutako ça pe mabe yango nde sale melaka biso. Yango nde sale melaka biso. Seri moko nazwaka contact na bato moko kaka bato hôtel de ville bazako ya bwaka ba imondisa na nina bazako ya bwaka ona manjili wana ndena kutanaka na sololi na bango bi est-ce que biso tozana esika mobo soki kaka botela ngo volonté boyaka oleki biloko bo bwaka ona balabala boy solo moi été donc beaucoup takana bo bwaka kango ils ont accepté c'est qui est vrai qu'ils ont accepté mais tout ça qui on a difficulté c'est ko bakamna ko côté la wapi kana bisi ba me bakamna mineza minene boy habité mais ko bakamna ko mona pona minene ils ont attraction té. Voilà des locaux bon ma biso ceux qui vraiment simbaka mi tu une attraction peut-être on va aller ko bois que la biso so ba sali biso ta moi 4 5 jours ba ko bois ka biloko ande ba bois kaka awa nde to ko joa solution ko tala ba ndako ezaki bato ba ofanda oui bato nde bazala ka bato bazala ki awa voilà donc bandako ebele awa et pour votre information nous avons un jeune frère awa akomana moi problème mental pour azala na ndako ne ezala wana ndako ya kitoko ya munene na boutique ya solo oyo biso tozako vivre nango awa mais ndako wana ekenda na érosion et puis ekenda brisque oyebi kaka bolali kaka bo ndako ekenda na marchandise na biloko nyonso to ekenda mwana mobali wana ndeko na biso wana lelo akoma moi détraqué perdre biloko voilà après mutu esala ko atoke oui wow l'étape akanisaka ete ayebi ekutu te l'état ayebi ete toloba toyemba ngai nazwa na filma ba image awa na legisa ngo na nini na legisa même na ba pièce théâtrale na nga nazwa na mwa tam na boya ko lobela kaka esika oyo batala ba mona ti lelo solution ezate libulu oyo de pesa ba année oui ekoli ya biso ba 3 ans, faut y coca. 3 ans, waouh, 3 ans c'est beaucoup, 3 ans c'est beaucoup. C'est 3 ans. En tout cas, excellence, monsieur le gouverneur ville province à Kinshasa, papa la biso Daniel Bumba le Koki, ndozo bakino Kinshasa ko bonga. En tout cas, ndalo baka ebonga kaka na ba commune ya likoloté. Alors kotala pe ba commune za pena ba kati bolo kwa ba Kimbonte ke et puis ba Njili mo bilo mo bongo za pena bien makasi puis boulevard na pe ko landela ngo pena ba bilo ka bo ko za pena ba insécurité totale. Parce que mutako ça ni ma bemo boye et ça les makapenza ba benda ba boki wo surtout kaka boye et puis bato basala bongo ba jeune Philippe so lelo ba vitesse ya mona kino akomi na azimo makambo 5 na longola aza pe aya boire ni ka kotala boye bloko pina isa mabe kasi de sunga vraiment même ba petit na biso yo ba petit ba katakata oyo bako lukalika mo boye ba sali na boye ba to zoka pe courage pe mo pe obengi pe la police tant ba ya boye bru ba dini na bango police ni na ko ya ko découvrir ke baza non trop c'est ça mon livre vraiment na molili pe tozana bakau ye esaleme belé ba botoli muteloko ba dindi na kaja landa ye kanga ye buwa dindi awa est-ce que yoko ndima so ya ko dinda non oyebi te ndinga dindi na baza combien na kati donc vraiment c'est ça mon frère tozana dans l'insécurité makasi mais moi je demanderais seulement que ngap na vie na bota mabongo donc na senga ka bato mbongo te na yap na ke no posa patron posa na mbongo ebele pesanga bozongi sanga boete mais na linga mingi ko kimela na bato ya bonne volonté te penza ba ya ko aider biso même si la fondation eza wana nazana ba mama veuve nazana ba fille mère nazana ba orphelin ceux qui binanza ma kosunga yo nde nazobunda na boye ceux qui les premiers au kozabna makasi ya koya koyap na kozwa ba image au mona ndenge na bundaka na moi carton soso moi loso moi ni na liaka na ba mama oui nzela ezaka boye OK donc na bundaka na donc na décembre na sangisaka ba mama na sangisaka bana na moke oyo o ndenge na bwaka ka moi carte langa donc moi soso moi loso moi huile na kabolaka pa ba mama de na utoloba na soki mama boka sali fièvre ni akena centre basali ba examen ba nini soki kisi ezali soki azana mbongo ça va soki azana mbongo te en tout cas nakeka na pharmacie maman pharmacienne a vu qu'ici apesi pour na ka ko la charge à 100%. Vraiment 100%. Donc s'il faut même to kota na banda ko ba maman okoyoka ngo vraiment et d'ailleurs pour preuve quand na lingi pour parler na preuve donc il faut le premier penza bo disposer na tambo yé
au moins na ndenge ouais to tika lettre na coordination et pas ya maître Jean Fumu et ce qui a possibilité accord et tokozonga to sur la pena mampe ya fondation ko za pena dans ce qui mutu penza makambo nyonso tozoloba awa etouché akanga motema te akanga maboko te aluka ngai vraiment aluka ngai vraiment to aider population oyo ezokufa donc sans assistance à l'état l'état bilingue assister biso te tozo souffrir surtout ndenge mutu oloba ngona papa l'eau c'est la vie mais biso tozana maïté vraiment alors ceux qui penza bato bolingo bazali o bako ya même ko financer biso ta na forage moko to bakisa ça la biso kitoko makasi vraiment président maintenant neto monaka ba commune to ba quartier mususu basala ba cop na basala sala mike moi richesse na bango ya quartier na bango na quartier mosengo so mutango a se retrouver na cop asa pe na cop akosa cop bon cop esengaka pe niveau ya motu hein kosala activité nyonso commerciale awa esimbaka nango activité commerciale nyonso esimbaka nango mais jeunesse na biso la majorité ba jeune na biso bazali awa en tout cas musala basalaka mingi ezaka bakitaka carrière manjili carrière ba zelo bakitaka ko misa zelo OK donc nde toza boye bazate si bakitaki carrière tango bakende kuna bateki zelo na bango tango bakoya kaka bango pe bakena banganda na bango ya ba whisky bameli ba whisky bameli ba diamba allez pour détruire corps bien sûr que oui mais ma bende siko ebandi parce qu'après avoir consommé babilo kwa la nion surtout voilà ndenge makambe komaka donc abaya côté shida basala ba te ya na shida penza makasi penza ya donc na le but que ba shida ezate ba shida ezali mais shida penza wo ezate que donc de base donc mingi zakaka zelo. OK merci à part quoi la mosengo na moni pe susu et pe privé privé oui primaire pe kaka eza primaire te pe atana secondaire oui na mona primaire et secondaire oui donc bana bazala mo pe belé bana pe bazali abongo siko bana faut bazala ebelé pourquoi bana bazala ebelé parce que boni normalement fallait bana na biso ba silisi primaire bako bima bakende ko tanga na ba école mususu yo hein mais na insécurité aboy bana tango basali de bakende kuna boy pour mona rando eza kuna ay moye ba lele komi ko to kwana kuna balinga na ba américain ba arabe ba nani dog bango nisona sikoy na Congo to komi na ba américain na ba arabe oui mais na Arabie Saoudite kuna bazaka na bango nyuso bazaka ba arabe bazati c'est au présent quand boka ba jeune basala ba biloko mwana ngwa et ça la bino nene na ba quartier moi personnellement ça me fait trop mal pour ne pas dire très mal oui ça me fait trop mal donc ce qui na keno plus loin na sala kuto même fort kozanga mbongo même ya butuka na luka même kuto na benga camarade moko ayaka awa bando pesa biso banini ba formation ya auto école donc na sangisa bna ba l'équipe nda ba yetiti na isi bango fo ba metiti ba yekola mais ko to banana biso ba formation bien de na zabo na yebi déjà technique de conduire na yebi code de la route na mutu mais lokola mutu ka auto ko sala la pratique ezalaki te yango esala na gina to katana donc baba les amis nene vraiment bala les amis nene ouais terrain football les ali terrain football ezati oh to sala gina terrain moko ya football donc terrain football ezala ni kolo kuna côté ba la police siko o ezalaki awa na bazalaki kobetsa ba match awa na betsa ba match ya ba vétéran na ba jeune tout ça toyaki kosutuka boye balobi ona eza terrain ya mupe ale mupe yango pe leza la pe ka ndeko na tomoni ka bato batongi donc terrain ezate donc tozana wenze te tozana terrain te ba hôpital ya l'état ezate hôpital ya l'état ezate donc awa kaka ngam na zana centre wana moninga moko swazana ya kotsa sous centre wana sikelo ke sala ka bango pasi omoni bakunze na biso yango ndenge mama tie mama na biso ndenge tie wana azana glacière na ye atie mwa ba aubergine mwa ba nini mama kuna tango papa ko pese mbongo aye na wenze donc c'est comme ça soko lingi ulia ka biloko ya formol trop bon biso awa biloko formol ezalaka kaka pona ko bagisa mais biso bonjour biso mna toza mingi légumes
parce que la majorité ba maman a wande toujours ba bossi ba côté ba bilanga. Ah OK. Non ba maman ba sala ka ba bilanga. Nina ya sekoma fuana comme ça. Tant bazo mata mwandu ndande biso ko to ndande to pambola mam na côté légumes. Donc bio, to liaka mingi bio, mais ça sous bio té. Parce que na sala pe formation recherche ya transformation et conservation bio. Donc, oh, biso to liaka bio té parce que quand on a des produits chimiques. Ah, tout le monde met ça maman. Oh, il peut mettre ça maman. Tantôt papa bimaki na tonga le bien té. Na poko na kolia ngai ngai. Maman kimika kawa. Asomi ngai ngai. Ils ont pas prix abordable. Ils ont que le gars na jouer musika na côté na cité na. Ceux qui na bando pesa ba prix ya ba légumes na biso awa. On revend na pas na binoté. Oh. Parce que bino oyo na lemba okozwa ngo ba 5000. Na ipeno okozwa ngo soki ba comme mais biso awa donc on va na 500 francs 10 000 francs ici. Donc biso awa toza bongo nazalaki malade nazalaka na ipene pondo o bazako somba ya 4000 et pas na biso à 500 francs. Donc kota ko lia na donc to pambola ma vraiment. À part courant na mai mais makambo tieli toza bina bien. Bon ata moi place mo wizaki no nesi boye président akoya mabe apana bino no ya mamino anda goûter to ke place mo mindu les ali to se distraire na biso ndeti be ngabo ba ndeti mona ba kimbute mo ba bar ezali na ba njili ba lemba et tout là ah pe moi espace mo pe bon espace penza tout ka na espace mo ko de komoko asala mo espace dunia awa tiens moi ba place na repos tout ça moi bien peut la difficulté ka yango na soka zui carburant ati pharmacie Sénévé yango yo pharmacie ya président yango yo pharmacie Sénévé pesa que maman pe akoyi ko bela fondation de merci ba la fondem donc c'est ça OK aye pe azu pe ba kisi te azu penza mais slogan mo na mono commune olinga ngai te ndima ata soki okolinga ngai te ndima ata misala na ngai poni slogan wana nous sommes au village. Bato mosusu ayala kisaka nini ayaka ni saka ye mais moi na yazo sala formation coûter pas nanga ofele ado ba payer raté te ba payer raté wow ba payer raté pas bazana mutu akosunga bango te mutu azati donc yango moni na komi place wana pour valoriser le vulnérable donc ça bongo to pesa bango valeur pour biso awa soki to komi 19h on dirait 23h oh donc noir sikoyo kota sikoyo na saba nzete otala donc ba couple ndenge ezala na kati biso abana babota makamna la majorité ko tali bana na biso bazala mwa dikosi mwa mbunzu mwa nini parce que eza bazemi moko penza eza mingi ya bandako te voilà mais par rapport à quoi mais par rapport aux amis côté na sanzete mwana kozala kitoko ndeni faut mona mwa mbunzu mwa dikosi mwa butefu mwa matokolo tala mwana ngotambola bien te mais en tout cas il faut que ça peine fort yako sangana lisusu vraiment ko sala peine fort yako tabongo courant esprit mai l'eau c'est la vie nde totamona moyi boye na comme bien la soif fona mela mai donc c'est comme ça l'eau c'est la vie c'était que non mais mingi c'était na ba continue biso en tout cas photo surtout mingi ba bourgmestre faut bazara vraiment ba natif ya ba commune normalement et bien moi na lemba biso bourgmestre lemba chef na katio maloba biso na quartier sanga oyo paix à son âme chef Sarasaka autre de la Guinée chef azala ko uta 13 oyo to jui sikoyo chef à quartier batindele biso sikoyo avant na mfumu nkento neto zoke de côté ya aéroport ba Kingasani ko côté Kizenga voilà bo yebisanga siko soki likabo mo be salemi na ba 1h 2h du matin bo benga chef à quartier ako intervenir neni voilà ba bloko yango na zolo mais or soka sane awa soki ngana démissionner ki chef de cellule pour nani je suis le chef de cellule ici mais olala ki na buto bona ba venir que pas der ici kuna boye obimi okeyi boye ta on komana boye ba oluki o calmer bango esile obengi la police boye blu bozeli pe ba yete siko pona ni na nyoko makande ngwana or soki bazui chef ya quartier mwana ya quartier aza awa na kati ya quartier kwa toza na chef na cette cellule mo chef ya quartier bana na cellule boye to ko yeba mbala bongo soki likambo tele to ki pa chef ya cellule oyeba ndaki no na butu likambo boye salema ki na moyi boye likambo boye zo salema esika bazali boye likambo boye zo salema mais oya biso abani na mfumu nkento makambo zo leka na 22h 23h donc fa wele ya ko kanga biro ba 15h akangi biro akei donc wana so za moko ya ba difficulté na kota na profondeur nango ba pesa nga ba exemple bourgmestre ya nani
ya matete soki pe mwana bumbu soki pe mwana wapi donc eza bongo batiaka bato ya commune moko te siko tokovivre mais normalement fallait kozala bongo mwana Kimbantseke batie bourgmestre batie bourgmestre mwana Lemba batie bourgmestre na commune pas ayebi commune wana bien et pas na biso eza bongo te donc en tout cas ce qui peut et le qu'on appelle kokota et aux alpena bien ça bien makasi vraiment outi Lemba ba peso Kimbantseke oyebi Kimbantseke te oyeba Kimbantseke osionné kana kaka na pemene kaka bureau ezali 45 quartiers vraiment pour kota ngo mais ça facile mais so bena nesi bo bena basi bena process ne va bena bourgmestre bina ba fumuketo bourgmestre Kimbantseke bina ba nini tu comme ça mais bato ba osepela wana moi espace na biso to pemela kokota na donc na yambi bino boye soki bokomela moi eloko malili poka kuna epa na ngai ezalaka ba jus ba dole ba lomo mais surtout nito zo moi eloko ya likolo wana tokota epa ndeko dunia tovandi tomeli tokei mais awa eza na kati ya quartier banani bakotombola eloko oyo biso bato ya quartier mais malamu akende na sa nzete akende na érosion kaya kokota donc bapaya nde bazouta epa miso nde bazoya a baza kopesa mwa ba 4 000 5 000 siko mutu akoavance ndeni azomona bapesa 5 000 francs te ye akiti na érosion akiti na sa nzete eza barisque en tout cas quartier Mosengo dans Isanga c'est l'île ya Mosengo eza vraiment vaste eza penza donc eza vraiment oh siko balabala école oh tozaki na balabala kisala oh siko école référence pour école pour Mosengo siko tozana ba avenue école tozana ba avenue Kiala tozana ba avenue Bulungu wana nyonso ba avenue penza ba rue mais ba avenue o eza ndaki da minute de tozabo mna boye ba poto minde telemi ata yo moko tala na aspect suba éclairage public c'est bon papa tala ndenge be to wuti boye tala de to mata boye et puis to kende ti na se wana totala distance ni tozana entre na biso na makadam bato ebele bayaki kovanda na quartier na biso awa ntango kaka Fachi Beto mokonzi na linga mingi bolimisa ngai o balinga ete tali biso te nga nasepelaka na ye kaka parce que ntango tozalaki awa na quartier oyo mpo bima seko maf donc okoka kolata te okoka eloko te parce que nzela ebeba makasi mais lelo tozoloba nzela ekoma mpenza donc 1 heure 2 heures tokoma kokota donc c'est grâce à Fachi Beto donc côté kuna minanga na bwakela kaka ba fleur en tout cas bolimisa nga vraiment ceux qui sont contre veuillez m'excuser donc quartier toza nango eza molili babalabala minene ezali soko kiti boyo keti na centre de santé na biso awa nde esika na tia mwa eloko ya malili po bato bayaka kopemela bamelaka mwa jus ya malili omoni nde toza boye na moi donc moye na tia eza te parce que carburant pasi siko fona zelaka soki tokoyemba 18 heures na pelisi groupe nde siko tobandi ceux qui courent quartier bon apesa la paix mouvementé oui le toza la week-end boye moi musique moi ezobeta koto bazobeta banzembe koto batu lokola ba jeune bajingaka ba match ya ba Barcelona ba Real ba nini na tela voilà donc na tela TV libanda wana na joka TV na kangi na fenêtre wana groupe ezo fonctionner nango ba ye batondi bazotala parce que ba o bazana mwa ba panneau parce que mingi to sala mi ba panneau hein donc a pena idéologie ne panneau solaire penza donc awa soko yena ba panneau na yo kozonga nango te comme kuna letu ya wana pena ndenge za wana panneau ezana déjà bazo charger de batterie na poko ba kotala télévision ba yoka radio éclairage ba misusu basala ka panneau pona ba télévision ba misusu basala ka panneau kaka bien que pona éclairage donc na président ce qui nesi AP eza na espace vide bato ba oza appelle banda biki no tena somba nga mabele nga na eza ebele makasi ezali ba espace vide ezali na se mutu ayeb na keno na yeko somba ezali donc pas ces erreurs qui non courzate mais bon plutôt ya l'état ezate à part privé kaka donc et puis na ya et puis soki boye boye lelo bomoni moi nde bomoni kitoko boye c'est grâce à nzela nde na utolo bana moni ka tango basali nzela il y a eu des parcelles abandonnées ici bato bazakotala babi nzela ezate ma ezate courant ezate mais tango atozuka ka goudron nde batibongiseli biso nzela wana nde bato basali bizaki ba mata yango bozomona peut-être oleka ba construction ya sika eza déjà bato tonga nde bon place tout le monde architecture de Kinshasa c'est ce que zongi na masolo na biso ndenge tozako solo la na bisaki bino kezaki na terrain moko ka tozako
tozala kobetela bale nazali koorganize bamatch awa nabetisa meme banzango moderne bamama babeta banzango tout ça espace tozalaki nango yango ya mais toye kosutuka mupe aye alobi eza ya ye tomoni mpe na ngambo boye bandeko mpe batongi ale terrain ekufi donc yango wana nde toza boye toza na place oyo tokoki kosalela bongo ntango mupe alobaki eza yebo bandeko basombi sulu toloba oyo eza terrain ya mupe bon toyebi te soki ye mupe moto ateki soki mpe ndeni si mpe ndeni donc masolo eza kaka wana eza molai tokokoka kolanda yango te wana sikoyo ekomi mambo ya leta makambo ya leta donc président Dexter obiki awa 19h boza na bapale te 19h mna toza na bapale sikoyo nde si oza na pano na yo otano écran na bana c'est normal nga sikoyo na bato baza na bato baza nga sikoyo naza na groupe naza na télévision natiaka siko TV libanda net lobi nakangaki TV 23h donc natiaka na TV bina donc bato baye penza ebele bavandi tozotala o match ya Barcelona o match ya Real o match ya RDC Master Boni babebe na ngai succès makasi donc maman bonjour osaka noka oh benga ngo jeune ndika na mekana opusa na kota mama babenga ngo jeune ndika so osala ngo ndeni bolongwa kasi bolongwa nano ochumuni libulu après siko beta ngo ndeni beta no natano moi aussi je vais essayer ba mega kaka ngapi na mekana en forgeant on devient forgeron ngapi na mekana ko beta ngo siko no sa ndeni obaki olikolo na bwaka likolo après zela papa ndako banana ko kufa wow siko wana gani comment est maman Annette papa na musenga otanga oza classe ni voilà 3e humanité non oza l'option technique couper couture électricité couper couture wana ekoni lobo makasi nekoni ezala wapi na quartier 7 oza après-midi yango le week-end okete ok maintenant okenda no bien hein? Transport difficulté ezalaka te nzela eza nango bien okenda na moyen na nini makolo to na moto okenda na moto nde omona olela wewa fort sikoyo donc à part oyo disation mosusu eza te kaka fo tshungu naka libulu après bando beta jendika maintenant te kota bino courant eza te okoki koloba nini na bakonzi ya mboka na biso message ne kozala nini oza baposa courant te oza baposa mai te na quartier na bino oza besoin otala TV te oza besoin otala TV te kasi okoloba nini siko okoloba nini aza tumide beteno gene kasi beteno gene yo beteno yoza jogo voilà chers amis téléspectateurs et téléspectatrices ndeka na tolo bana en tout cas ils a vraiment mabe makasi bana baza na distraction te or tellement lelo ake classe te asali ba devant na mike akoki ko se distraire na télévision azobeta ba Nintendo et tout consort là mais boye c'est pas normal et place au bozawana sachez-le bien que non c'est bangonde ba tabino place wana et bozela ka te ba élection après bozongi lisusu na mabele bo voter biso tant ba voter bino bo s'envoler allez beaucoup mo gozo ba mongo bo tala ba libenga na bino bo tonga ba foyer na bino bo zibana na bino bo tindi bango magena kotanga en étranger bo sani ke bangonde ba votaka bino to kiza passe pe mawa na kolinga pe na sola mukena mama na moi mama biso zawa na sola pe na mama ekoza vraiment malam mingi mbote mama mbote papa comment est maman comment na ma Belinda oh mesa na yo ma Belinda bo vivre ndenge nini sans courant sans mai to vivre na pasi to vivre na pasi pena na pasi mai comme na boye pasi ya kusakana te bidon moko ya 25 litres 250 bon soki oza na population ya bana na ndako to sokola kaka wana to sokola bilamba to lamba bana bamela tozomona pasi na journée moko kosoma mai ya 3000
na mokolo moko mai ya 3000 po ozwa capacité bana basokola boswa bilamba olamba bomila bon tina fin du moto wana combien courant ezate eza on a 3000 abotoka ngo chaque jour 3000 chaque jour 3000 toza na bana quartier monini bana loko bakoz distraire ezate tala mwana jazo bien asa mwana classe lelo ko batanga te na tala jazo bien mais ewe ko za so courir za mwana za na ndaku aso moi ja bitendo na ye mwa nini biloko nyonso bana okosomela bana ba se distraire tozo korote po ni courir ezate donc bango bazelaka era bavote baye tovote basili basimizela bakena bango batiki biso ka ndengwana eza kitoko te il faut batela so likambo atela biso courant quartier eza bien eloko ozoba biso courant babandi na sekomaf la fele baya na mosengo après baleki boye bango babandi sekomaf basote mosengo baketi na babele ya bakenjili ba série biso a molili ata lumière publique na nzela ezati donc eza so komi 20h le quoi mutu komi 10h du matin to ni molili bakonza bo batela so likambo yo ye mo tata tele matela so na likambo aleka awati atela so likambo yo c'est très important vraiment très important mais ça lo yango ya mama mais ça yango donc so komi 17h au côté sina so on a oteka ndeni so komi 17h na kangi na ngapo molili tozo mona pe mais ça ya mama na biso eza pena munene makasi mais ko bimisa 3000 francs chaque jour sans compter kolia bana babano na déjeuner après ba question nous là to benga bon repas et puis classe pe transmo na tanga na njil azape mon côté baza belé tous en a souci tous à la ba responsable vrai responsable en tout cas loko vraiment na quartier Mosengo baza na besoin de courant ndenge chef de l'état baki et tout qui matin il faut ça l'éclairer mais le quoi est commis na ba quartier différent oyo baza na courant ko to bana courant et loko yo lelo ba jeune bazota la caméra lobilo ba se révolter ba kokata ba câble automoni ba batana ba pierre focom batana ba chumabwa batana ba carton ça bazana courant au moins ba jeune ceux qui ba révolter ba bimi na banzela et ça va bien makasi alors pour ba bimate il faut que ça déjà na mbango déjà côté la bango lumière parce que lumière et ben na rappel au morobe parce que coton noir ezali coton pe sata vanda ozomona ceux qui lumière ezali ba on to benga ben civique ba kuna ba so tango bunate tela direction aux amis ya munene so ba te ba éclairage public eza kitoko makasi son excellence mais c'est le gouverneur de la vie professeur Kinshasa papa na biso Daniel Bumba loko biki no Kinshasa zo bonga e bonga na 24 communes ezala kaka na côté au Gombe au Kitambo au Kasavu Bulemba Makala non faut appeler 24 communes bon betelo maboko ezapena kitoko makasi mais boka boye j'ai des larmes aussi et ça n'a pas si comme on a il est bolobela mboko yo eloko ça nga passe ezani donc jusque là na lukaka na kota na profondeur na ba injustice ya quartier na biso euta wapi pourquoi courant batie 44 quartier biso ba pimeli biso yango et mai régie des eaux yango yawa surtout comme na balabala sima ozo mona régie des eaux mais eleki etiki biso awa tout ça la bangoni tout ça na ville province ya Kinshasa na district ya Changu na commune Kimbanseke na quartier Sanga c'est l'île bataillon in Mosengo tout ça na kati ya Kinshasa biso siko ya watu sala nini régie des eaux yoka o basali régie des eaux ya Lemba Imbu yangwana eza na sima na biso wana mais tio ya munene vous avez passé déjà inauguration nango déjà mai ndeto ba 13 ba wapi kuna ba 13 ba wapi kuna ndeto mai basali la katine soki ba wapi donc basali la kama yutaka awa na toilette na biso na sima ndako mais bango kuna bazui mai biso to zui mai te bango kuna bazui courant biso to zui courant te to sala bango nini biso poto zo mai eza problème te parce que yango na sima awa donc ok na moto te nini te ok no makoloti soki to baluki na sima boy au moins na que non régie des eaux yango wana to zoomé to komona ngo mais biso to za na mai te to sala nini vous avez no bamaka président mabanga te jamais tala biso mona na quartier oyo na côté na mitema ya batute mais en tout cas ko zala donc même 85% ya bato balinga fachi pona kande na yebiso kali kabanzela oyo on a beaucoup souffert poto zwanzela boy to bando ya na moto to na mutuka to tambola boy donc to nyo kwa minzela ezala te donc ne pas que président nyonso ba leki awa ici il y avait pas moyen ya ko traverser au Kenesoki wa rien tozolonga makoloti wenza 6 tozolonga makoloti ti tolonga makoloti wenza 6 tolonga makoloti donc partout ozo faut bimana makolo mais fachi aye
asaleli biso nzela eleki donc eloko wana mutu nyonso tout donc siki kaka faci ya te faci ça va faci apesi biso nzela mais sikoyo courant na mai kaka yango nde likambo baconstruction déjà bato nyonso to bakomi construire baparcelle soko otali ozomona neti ndako oyo ozomona ke sele yango ezalaki abandonné sele yango ezalaki abandonné mais sikoyo to baboni mizaki akota ngo déjà nzela esi eye basali nini babandeli construction c'est comme ça donc baparcelle ezalaki abandonné bato mosuku to bato mosuku bayiba bamapango ya bato donc banda akende ayaka te moto mosuku aye abongisi atongi mpe esili ntango oya boye soki obuki yango ekomi destruction méchante bopotene na parquet bien sûr que oui ebele makasi ebele nazomona bandako bangara eza pena mingi te bandako pena babrike mpenza ezotonga baye mpena babandotonga sikoyo sikoyo ntango bato bazotonga boye bato mosuku bazotonga déjà bandako déjà eza déjà na bainstallation déjà ya courant avec espoir que courant ezoya mais courant ngo ezoyaka te mai ezoya te courant ezoya te finalement sikoyo tokovivre ndeni nayebisaki bino likambo ya forage ya ONG wana nayebisaki bino wana yango mpe tokomi il faut mona sikoyo bamama nde bavandi telema sikoyo soki bazotoka yango mingi ediminaka mpe pression alors ntango edimine pression ekoma sikoyo difficile mpona mai voilà sikoyo nde bamama bazotoka mai siko air oyo aza nano na pompe forage oyo eza na mosengo oyo ya mosengo likolo kuna yango mteti te oyo ekola mosengo te oyo ya ONG ya Zirep Zirep nde ye mtatindika mai ya siko oyo telema déjà moi ebibi makasi boye bango kuna likuwa basalaka na groupe ekomi siko oyo mwa pression edimine moke siko air oyo mama aza nano na pompe mbote na biso boza bien mama. Merci. Maman azozela nanu tour ya mai. Quand est-ce que kosala weze, quand est-ce que olambela bana tout ça. Siko kolamba il faut soit koni soit makala. Mais biso bozolo bana biso changement climatique. Po tozo kata banzete bo. Siko biso na quartier oya wa tozo siko na courante. Réchaud to kosala la on donc to soma ka makala. Donc to encourager ka bato bazo kata banzete ba kata kaka. Ba continuer ko kata po biso to vivre na makala bien sûr. Biso to vivre na koni. Po soki partout courant eza nango. Yo ya ko teka makala na gisazo ko tekela ngonani. Bato basoma so makala te wala siko banzete pe kuna ekoli changement climatique ba koyeba ndeni ba bongisela ngo maintenant siko yo quartier munene boyeza na 7 cellules toza na courant te donc obligatoirement chaque jour to lamela na compte to lamela na makala siko yo ya ko pekisa ngaki noko kata koni te yo simba te voilà maintenant to komo chiter déjà vers la fin tozo koma siko de to bima vers macadam et yango na ebisi bilo ke de na quartier awa donc toza 0 mètre na régie des eaux po ba mama bakoya ko vanda ka boete neti biso awa po mai toza nango awa na kati na na simandako mais et traverser leki ke iba commune mususu kaka yeki mbanze kuna ezo ba quartier mususu ezite na ba commune mususu ke nango biso awa bato to moni musala nde bazo bandela ko timola fondation makamutu donc kala mingi pete 1000 maisons oyo fachi azotonga kuna ekokoma éclairé ekokoma na mai biso ape totekeli na biso ka ndenge wana siko lisumu ngo tosala ezadi yango na bi en tout cas na beta pena c'était mingi na ba konzi ya SNEL loko oyo ebenda ranking na osakana te omona ba jeune ba ko révolter na façon moko banoke révolte c'est salama déjà ah bon tango siko basali nini régie des eaux tant basilisi siko faut ba lancer courant pour ba faire fonctionner ba machine wana kuna câble oyo batinda ka utaka likolo bo ekitaka tango ekiwa na bato ya quartier ba bite biso atata na courant te ndene bino bo lekisa ka courant ke ndeka ti kuna câble wana ekata na par exemple mabulu pe beza pe ko provoquer ba érosion ba mabulu oyo non ba mabulu oyo eza anti érosif parce que so omoni soki ba euti kuna de euti kuna ndenge zo ya wana na pression wana so ekomi na C ekobuka nini mais siko oyo siko za soki ya euti kuna aya komi na libulu wana avandi tango ko bima wana aye awa avandi tango bima donc omoni donc courant d'eau iso diminuer la pression iso diminuer tango kita koto ya koza suma kasete mais soki botiki ya uta na likolo kuna na courant na ye wana nyo surtout aleka boende place na omona mnake abuki nzela voilà nzela bo sozo leka ba 20h ba 21h ba nzela bo matiti bo pour mutakalo eza facile kasi yango tozola ba petio na soki bazozwa so ba petio na bazodonda pona bongo ti ba petit bazo donda po déjà molili ya boya ko bata bana na butu o mona no yete zomona vraiment mais toza na kati ya quartier toza na commune Kimbanseke toza donc na district ya Changu toza na ville province ya Kinshasa na yebite toza abandonné pour na nini tosala nini tosali nini na ngambo kuna wana tozobona banda kuna eza ngambo ya manjili
Ah, wana ezalaki kisenso ezalaki bilanga me bandako wana nyonso ozomona bangare wana eza na courant. Ah bon? Bandako nyonso ozomona na bandako mosusu eza na pembeni mpena ya mayi nazomona ko bamina déjà déjà wana baza deja na courant kwa mo pe kendaka pena te papa soki toke musika bakoloba o nini telemaka wana zoome régie des eaux yango wana. OK. Moni régie des eaux au président de la République salaka inauguration. Au président de la République ayeko sala inauguration yango wana. Mais siko biso awa sikoyo je ne pense pas que ça a distance même il y a 2 ou 3 km non. Mais siko biso atazana courant te pona nini. Régie des eaux yango wana Sinel yango wana station ya Sinel yango wana kuna na likolo. Donc biso tozana problème courant te ko uta na Sinel ye awa maye uti wana ye awa toza nango te tosala nini. En tout cas passé ça vraiment passé ce que Régie des eaux na yemtaka kaboli mai yemtazo kabola mai nyonso ekebo eti na banjili ba wapi ndeto yokela ndenge bango ba kabola ba donc ezo fonctionner déjà na ba commune belé bazo mai wana ba commune belé bazo mai na mais biso eleki mai eleka biso nzambe na ngai eza passé mai yango wana mais biso atozana mai te eza passé courant yango wana Sinel yango wana biso atozana courant te siko lisumu na biso ezani à 0 mètre makadam yango wana. OK boy voilà tombe campé ko kita to mona peni nango po tozo chité na biso déjà en tout cas président to senga pena il faut ko beta pena c'était mingi na ba gouvernement pardon ba bourgmestre nde bango baza pena mi placé parce que bango bazo représenter président de la République na ba commune ba yaka te to mona ka bango te siko to sala ndé nini donc ata bourgmestre ata mo te ngana na mona te ata bourgmestre mo ngana na mona te naza na influence moko makasi awa derinde tozo ya yo moko yoki ndenge bana mike oyo bana mike bazo belanga to naza na influence makado lika moko te lekaka liboso nanga lika mta soki zo ya awa soit ngai mutu na memi yango soit soki yefo ya ko mona ngande mino boye bo komia bo lugi fo bo mona ngai donc ndenge be bato ebele bayaka donc soki yawa soki pe otulika mutu lika wana fo bo luka pa DRC po bayebi ke donc moi mutu esalaka donc naza ancien moi ancien te po bana 2004 ti lelo donc naza déjà bambule belé na moni na moni bana mususu kutoka na boti sawa si baboti si baboti déjà bakomi déjà ba parents donc côté kuna vraiment donc osko to meza to areni to bi masikoyo terre jaune arrêt terre jaune arrêt terre jaune o ezabna ke même la quartier est-ce lobi kaka botika ngana terre jaune bakotiko wana soko na terre jaune bina ozoluka pa DRC kotola nono ba pa ba mikolo te tunanoka pa bana miki bakolakisa yo nga facilement donc ba yebi ke no sing place boya zate place boya kozala donc nazali awa terre jaune nzela nde continuer boye Gilles Brasserie ti EKI kaka EKI ti pa ye président zo potonga 1000 maisons kaka na nzela oyo soko zo 1000 maisons les na monga fula 1000 maisons za na monga fula oui OK 1000 maisons bazo tonga na monga fula terre jaune na epai bato bayaka ba prière na ngomba bo poni babenga ngo terre jaune parce que ba nini ba soki ba chinois soki ba libanais eza carrière ya terre jaune OK tozana carrière ya zelo tope na carrière ya terre jaune awa siko nde bazwaka terre jaune yango wana siko bapesa ngo terre jaune makadam yango oyo voilà bomengo faci apesi biso yango oyo donc voilà. Donc voilà, en tout cas, chers amis internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast. Il y a que vous avez vraiment, vous avez qui est belé, na devant bah itando qui est bino, qu'on a bongo, découverte la bino, ils ont pris quelque chose comme macasse. Puis bon, ils ont dit là, première entrée, il y a la quartier 1, ouais, vers boulevard Lumumba. Première entrée, Kimbutate, première entrée. Entrée à quartier 1. C'est comment fiango bozomona. OEKI eketi ne présent eketi basanda eketi bandundu donc bandundu soko limiki santu o bilinzela wana voilà merci beaucoup président autant la caméra message clé ekozala nini oui message clé bandeko na ngai ezali que tozana kisasa tozana kimbanseke ngai nde naza notable ya quartier oyo na umeli nakanisi TV za radio te tant que nous avons une fondation, nous avons une pharmacie, nous avons une autre, donc nous avons une image.
na olobaki yango déjà pe nazozongela yango na yaka epai ya bato ya mbongo te parce que ngai oyo nazosala makambo bato bazomona bazondima naza na mbongo te mais nalinga nde koya epai ya bato ya motema malamu donc soki oza mna na bonne volonté oza na mposa mna osunga bato naza wana numéro eza wana benga ngai partout olingi yaka tosunga bato oyo bazosouffrir. Vraiment je vous dis vrai que les gens souffrent. Vous avez suivi les images, vous avez vu tout le monde. Tosali likambo na radio te na nini te mais tosali likambo na TV. Preuve à l'appui caméra eza wana bomoni mai toza nango te, courant toza nango te, toza na ba centre de santé approprié te. Donc trop des orphelins et surtout les filles meurent. Ba fille mère donc dena utako lo baba kondition ko bota donc eza nango ka donc ko bota eza na mondengo wana et pas na ngana dirija ba coucher ba 14 ans, ba 15 ans. Donc otala na mwana oyo azana âge kutu te ko so linga mibali. Mais peut-être pona bongana lo baka pona obscurité. Trop de bolili, mama tinde ke no soma mafuta kuna ba kutana na nzela, akutana na bayaya donc plusieurs accouchements ya ba mineurs, ba moins de 15 ans. Ngana centre la ngai na assistant yango ebele. Donc vraiment au baza motema malamu na occasion oyo vraiment nous sommes là. Bo ya pina bo sunga biso bo tindika biso pour vraiment to meka bukiko aider population oyo parce que baza batu de frères en Christ ba serviteurs de Dieu et pas bozali bato motema malamu boya botala makambo ndenge ezali awa ndeni bana nzambe bazo souffrir. Donc eloko ko pesa ba don soki wapi yaka nango awa to sunga bato bazali awa na centre à couper couture na plus ou moins 22 filles meurent. Mais ba machine donc na soma ka na ndenge na nga nakekuta na mutu mobo ya bricole mo machine bo nakena sombi soki bolingi o sepeli yaka botikela biso ba machine bana wana bazwila misala ya kotikela biso ba machine ba bordure soki nani ya nini ba be nini soki broderie ba machine ba zigzag ba biloko na nyoso tout tozana courant et moi groupe électrogène kozala wana tozo sunga batu wana pharmacie eza wana mbongo eza te mwambe fo ya malongo eza te tozwi bakisi totie wana po tosunga kaka bato bazali awa donc mbala nsima na kanisi tokosolola mingi tokobakisela biso baimage ya baréalité mosusu oyo boyoki me bomoni te. Toi je vous aime bien, que mon Dieu vous patafiole abondamment, soyez le bienvenu, merci d'avance, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, chers amis Internet, YouTube, il y a un podcast en tout cas. Merci à vous, vous êtes nombreuses. Liboso ba itando ikena bino ko na bongo découverte o watakin 24 ak bongo solana ba yike ya quartier Mosengo awana commune Kimanseke précisément dans district ya Tchangu. Alors en tout cas bino mo boti ko kanenge papa oti ko tambusa biso ala kisi biso bena partout hein. Mosengo ya munene mais moi katikati to komi déjà bazar pena na pasi ya mai eza malonga te régie des ezate mama ikaba forage c'est pas bien. Courant kutu bosana courant bosana na mais ça m'a bien makasi botala mwana na mwana chiki mais azobeta na jemo azobenga ngo jendika na ebite soki mwana mama koko safu so moni mwana pensa nengona est-ce que vous avez satisfait et ça le bena passi take parents en tout cas ça linga pena passer sunginga été en tout cas to senga pena bazwa mai bazwa courant parce que courant et bendaka activité mai bat boza la bonne santé l'eau c'est la vie nembo kitu oko nenga otoloba bazana pasa mai bazana pasa courant wenze zate hôpital à l'état izate école à l'état apa moko to moni ya epé Mosengo et sili le reste c'est ba privé en tout cas passe vous avez un souci de la population labino, vous avez un souci à peuple labino, ils appellent et qui te combattent. Voilà, et quand votre humble présentateur Watakin 50 le lion de la presse congolaise, autre média appelé Exode 1414, donc il est évidemment encore remercié Moutaz Agibon Nassima Caméra, lui il s'appelle artiste Coco Saf. En tout cas, un grand merci à vous pour cette belle image. Et un grand merci aussi à Bato Benaba soutenir Watakin 54, le trio d'enfer, un grand merci à vous. Et pourquoi pas ça remercier mon frère que j'aime beaucoup. Mauvais Charlie Wayingu, il y a Maman Coco Matantima 001, héros de l'ombre depuis Canada. Et un grand merci à vous pour votre soutien. Pourquoi pas remercier mon papa Simon Fouaka,
Sati à Paris, à maman Cécile, et sans oublier aussi à mon vieux Trésor Lutona, et à maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo Mobimba, dans les labinets à 3. En tout cas, beaucoup qui ne manquent qu'à s'abonner, qu'à partager, qu'à liker, et vous allez peine qui toquent au macassi. Vous avez dit toquent au macassi, vous allez bien. Bah, commentaire la bino surtout, ils appellent bien. Tout tel un débat de quoi matin. Quand les bateaux matin, vraiment. Nama Bota. Bana Niké. Je suis dans la Bota. Elle a quel âge? Vous avez moi, Bota déjà. Oui. Abota na centre nana. Ah, Oui. On a mineur. Mais mineur, il a moins de 18 ans. Pas si, en tout cas, il y a sur l'andelango. Ce Bota va pour un île. Manque à plus. Distraction et zaté. C'est ça la banque qui va dans la sabane. Soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa